Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Andro Jenny, Papi gene nazalaka moninga na yo te. Papi gene nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi gene nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie. Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, Topesi Bilombote, partout, Bogolanda Bisso, Boye, na Tolobe la vie officielle. Merci, Nabino, Bandeko, Yoboza, Kobenga Bisso, merci, na confiance au Bosso Pesa Bisso. Grande équipe à Tolobe la vie, merci. Washington, merci, Nayo. Jérémy Bamba, Canada. Émile Bamba de Zurich, merci. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Et tous a toujours besoin, Nayo. Merci aussi, na Didi. Voilà. Il peut dire qu'on a vu que tout le monde Nayo. À très bientôt quelque part. Voilà. Le Nazo Yamba, Moko ya Bana Poto. Écoute, il ne fallait pas tout ça émission de l'eau. Tout ça émission belle, faut tout ça en aille. Mais, espèce ça contre temps sur temps. Il s'agit bien de prophète Luc. Yaza Mwana Poto. Bato Bayebi Bayebi. Prophète, bonjour. Bonjour. Papi, frère Papi gene tolobe la vie. Kanga dadi nde makambo. Toujours. Voilà. Baki m'a déclaré zawala. Amen. Bonjour, ça va? Ça va, toza na biso. Malgré toza na ba problème ya guerre où ils ont les na Congo mais seul tozongi na Kazare na 2002 na pesa message en tant que so beti prophète prophétie sur RDC prophète Luc d'Arimathée. Ouais, donc on a fait Blaise Manzam naza parmi les prophètes on a les cas na Kazarema. On salue quand même donc prophète Blaise Manzam na maman prophétesse maman Lise Manzambi. Donc na pesa prophétie on a sur RDC na Union européenne en 2009. Nous avons combattu Belé, donc même le président Félix Palara, donc on a comme présenté, donc l'Union européenne a fait un message sur RDC, Bamakambo Oyo les cas, donc problème il y a RDC, l'Afrique est berceau de l'humanité, c'est l'RDC, donc
eza problème très spirituel le bitumba oyo omoni tozonga donc na koadore nzambe ndenge Afrique du Sud balonga pour l'adoration surtout dans la Bible de Genèse Apocalypse omona kaka kino que à cause de l'adoration nzambe asepela nango pays donc il renversa makambo ebele to longa na distraction tozala ini donc tozonga na koadore nzambe oyo aza mokeli nzambe oyo apesa bozwi na monde na RDC donc bozwi wana ayebi pourquoi Bible biso ka apesa provision so apesa pe ba directive ndeni bozana bozwi wana mais à cause peut-être ba dirigeant mutema mabe donc ba salaire moko élevé pour toujours ba kabola gâteau mais peuple azo souffrir et en plus nini armée donc salaire à malonga te ba soda bazozwa na ba policier donc 70 €, bamsusu 130, mais tandis que donc Congo n'enzawana ba soda pour ba renforcer bango ba pesa ngo force azo bunda ebi atiki mwasi na bana atiki famille ayebi que non lelo sera zate famille na ye ba kozala bien mais azo bunda avec régler avec découragement parce que donc salaire à malonga zate mais tandis que bato ba bunda te ba o bazalika comme ba député qui est contre bato mboli qui est pour donc bazo zo ba salaire mo ba 21 000 ba 33 000 quand même donc ba konzamboka vraiment bazong ça vraiment batala vraiment pour soutenir ba soda ndenge le président le baki que non que ceux qui bazu bokonzi président ozana na mutuka non ba policier ba militaire ozana mutuka ozana ba parcelle ozana vie ya bien donc makambo wana pourquoi ezo sala matena mbongo Congo eza nango donc o mbongo Congo eza nango même bato baza na kati ya Congo bakozala ba chômeur bakofuta bango même 500 $ par mois ndenge social tozora na potoa mais pourquoi na Congo ezo sala mate pourquoi ba konzango so ba koti bazara na ibanda na idée malamu so ba komi na kati idée changer bango ndire ba komi na mutema moko donc ya Goliath ou bien mutema moko ya Pharaon donc mutema moko ya donc ya faire souffrir peuple mais or que lui atala yemo pasi oyo azalaki na ngo ava koma bokonzi pe amona souffrance baninga bazomona c'est ça donc biso tant que ba sala nzambe donc na mukuse mboka Congo ekolonga etumbo parce que eza bitumba oyo ya nzambe to tuzongela mokolo mokili nzambe oyo eza bitumba ya kobunda boye te comme eza bitumba nzambe non bitumba obunda boye bien sûr balobi yango mete na Bible banani bakendaki bitumba Moïse na nani bazoko ko soutenir bango na ba o batikalaki soki bango bazo prier ba o kuna bazo kena bitumba bazaki bien armé bazaki na ba provision bazaki na biloko ba pesa bango ko pesa ngo makasi pe na forte biso to tikali tozo intercéder pour na bango ba biteke non que bitumba eza spirituel que non que ba donc soda kena ka bongo non ozomo spirituel na sens que non que bitumba o ya Congo eza biloko moko eza na Bible surtout tali na Apocalypse to mona makambo to tali na Matthieu 24 bo eza ba signe moko ya temps mais sikoyo gouvernement nde bafungola motema pona ndenge oyo kaka ndenge vina biso machine de guerre kangala lobi bango baza donc ba soda oyo mpiko oyo mobutu abaki na tsaka mayela ngai ba beret rouge mais donc au moins yo mo moni soda donc ozo masube bimi donc na kutu donc a 6 minutes mais donc lelo tata ba soda lelo mona donc soda kutu mona kutu donc ozo ndimate soda melane jododo sola amelane soki nini obabenga oni biloko wana ba bombe wana ozo mona mais tala ba vile biso ba machine de guerre bakangala yo mona soda de yo ba commando donc au mona donc yo mo ozo donc olenga yo moko ba soda na baze belé na Brazza basé belé awa na poto donc ndeka ka nani bako ressembler bango pour que ba pesa bango ba moyen ba bunda bitumba oyo en même temps biso tozo intercéder bato rozo kenete zo uzalini na adoration na louange pour adorer nzambe pour na soutenir bango ba o bazo bunda na fond donc c'est ça donc voilà prophète merci na participation na yo et puis parce que la minute on dit toujours baboué biso nyos vraiment toza mayel na biso on dit kapela makambo ici là parce que faut tout vivre na kimia makambo bande banda indiqué comme chronique ndena lobaka ndike tikala pena libela donc ça dit comment on ga no ba bibi no bundara vraiment tout comme makambo faut ici là alors pour ici de senga vraiment il faut qu'on ait toute force de conscience faut tout bunda pour mboka na biso pour Rwanda ko de ke biso esprit beauté alors message de biso le boni sangwa papa Noël. Bon, Sangwa Papa Noël, bon,
pour le moment toujours bunda na ba démarche yango na niveau ya gouvernement. Donc nasi yo moko zalaki émission to salaki na mémoire grand-père na VSSK Molenga donc na vice-président Banono ya Fede Moubarak donc il pa ya Papa Noël kuna to salaki émission de papa banda kolela po chaque fois partout to banda kotambola na ye azo kolela kaka mbongo na ye ya 60 ans oyo sala musala na Congo pe na Afrique oyo atikali ko zoa yango te ata un franc te donc souci na ezaki ya mwana makasi omoni frère Papi Gen na ko sote Papa Noël shit ya suka oyo auti ko koto hôpital ezaki à cause ya souci oyo esalaki yele président yaki derema donc na Paris oyo yaki na Paris ba kumba et donc bazaki na salle papa abenga ngai abisinga biki non ki to na compagnie ye wana auto bimo hôpital na compagnie ya kutana président pona ebisa ba doléance na ye ba makambo na ye waza nango besoin et puis batu oyo ba sentir ya président bon na éviter banani ba siraki ke non yaka to kotisa yo bani bon et ça li contre temps ngana bi il fallait ngana koma donc depuis tongo mais pour na meme na voiture to ke na ye et ça li ke non ngana ye na nga moi retard ya mikeli na moi sinaye mama dadi donc ko poussa na moni eza na ya likukuma oyebi ke barata mama na accident oui na retour na ba mama na accident na ba très soana ke non ki ba koma kuna ikoni monene kwa Papa Noël ozomon ikoni monene kwa Papa Noël ba koma kuna na salle batie bakala kotate oui batie bakala kotate Papa Noël abundana pona kota donc abozo bangate donc bazotala ka santé na ndenga komi donc ba omoni lokola komi mutumo inutile donc OK azaki vraiment donc mutamine siko yesali ki non na retour wana moi si na ye donc yakuba komi ko solo la komi lo baloba barata mama na accident ko zonga bazomi na ndako allez papa nga mama bazo sala nga boye donc nga vraiment mutu na sali mboko donc banini de esali nini souci esali ba tresse allez aye ko koya kwei allez et vous savez réussite ya nini na yesusu abuka ni susu azoni hôpital nde ya mwana hôpital ngande akoti susu ti na ndenge omoni emini na liwa mais to kanisa peut-être na ngolo nzambe akobikisa ye pona luka moye to ke na ekin pona revendiquer ba droit na ya 60 ans mais ça dit que non que dommage nzambe oyo apesaki ye moko azuye mulimo ni pe manakinya mais problème na biso ezali wana tokoya na yona to na parce que bato bele batam suba oyo Papa Noël mais quand on tengela biso nanu ba nzembo oyo esala succès au Papa Noël a sala parce que betam suba oyo ba otenga na bi ba la wisi mama la wisi tangoisi mobala mingi ba tangoisi bo samariteli kamoni mama olingi papier ouais et ba madia mwana donc ba nzembo belé à sala donc oyo et sala donc banda na bantu de la capitale donc na nini orchestre ne bambula donc ba nzembo belé sala succès na ba africansals donc ouais donc oyo aibi Papa Noël aibi soko kotika na internet obeti Papa Noël Midou le Muchwa omona donc nini biographie na yo omona vraiment donc c'est une icône munene oyo azalaki mais problème corps ezali papi frère Papi Gen donc corps donc les 11 oyo ko ça 3 mois wow les 11 oyo zo ko ça 3 mois donc papa kufaki donc il fallait normalement programme ya laki accord bon son excellence ambassadeur Emile Ngoyi ayaki kokutana na biso famille donc na ndaku na mwasi ya papa donc azwaki na oyo mwa mki apesaki asiraki biso ke non que voilà corps papa donc ezokende makambo nini ezosenga bon tozali na ba président lelo na ba président Niboma na ba secrétaire ouais donc to wakoti mikanda tuna adjointe maire madame oyo Grini Marie Claire donc ça qui vraiment nyonso oyo ko sala pona ko honorer papa tant que baza ba voisin yaza na numéro 2 papa za na numéro 4 donc mikande kota ki mais contre temps ba makambo ezalaki no président tango ambassadeur atindaki biographie na ye et pas ya président atalaki Papa Noël aza costaud donc il faut vraiment yemo quoi honorer selon programme na et puis en plus Papa Noël aza sous camarade il y
il y a grand frère, il y a président Sassou Nguesso, Maurice Nguesso. À Senga, il fallait y donc, mais, compte tenu la santé des rangers qui est, non, il faut y avoir ça, donc il va y avoir ça. Il y a mon président mon qu'il faut organiser le qu'on a bien, il y a mon 18 ans. 18 ans pour l'animité que non, que Papa Noël, il va négliger, pour Batouazol, Babiloba, oh, va négliger Papa Noël, donc il va connaître la fausse commune, oh, Papa Noël, a pour là, donc il bilo ko ya bongo donc l'équipe va média tant que biso bato ba responsable ya makama Papa Noël surtout via Papa Noël na poto a mingi donc biso ba to kambiango to lo banam lingala to kambiango ngai ba maître Chington mobala nyese biso mama bébé donc bato oyo ba soutenir Papa Noël awa na poto ozoma donc baza belé ba oyo ba soutenir mais est-ce que Papa Noël est une icône comme Papa Noël est yo permettre que ba kuna na fausse commune. Donc, il faut pour que famille tous les cotiser ou bien le salarié, mais ils ont contre-temps que non que gouvernement a préparé le kouana. Le président Batou a dit na souci wana que a honoré Papa Noël, donc na ni numéro ya monene quoi. Donc ils ont contre-temps salami même donc même son excellence ambassadeur Mingoy a dit na souci wana après ça même voir 1000 € na y pas maman pour na azala na moi kimia na oya cotisation ya monana nango. Donc c'est ça. Donc le programme est ce que programme ezali donc normalement nous les avons encore réseau kende donc moi au kaka au 3 février parce que toko la semaine prochaine mais tozota la programme donc ndenge ezali ba auto futa mbongo ya pont funèbre makambo tout donc le gouvernement et puis simbongo donc de se fouti de makambo tout pour eloko ezali nécessaire ya mwana. Parce que assurance ezali na biso po batapon fine bando benga biso à chaque fois que tout na kendo ni koro que nem koni ne umeli bani biso biso non que gouvernement azo s'organiser pour na makambo wana ezate biso to bisambongo na poche de biso po to ça ba démarche wana donc sikoyo na minute oyo nzambe gra donc mbongo se yaki ba futi déjà donc ba futi bongo sikoyo programme ezali ko réseau kende mais sikoyo toza na besoin to sangana na ba musicien. Donc il est TV Kaber mambala mama Mélanie kuna na Aubervilliers to kutana ye na ba secrétaire Kapesa na ba président Niboma donc il na président Lolo donc il pour na ko sala organisation pour na ko ba salle na Besima makambutu si Papa Noël ko kenika ka bongote que non que ça les a ba to ni ba pese au revoir ba to ni ba quand même ba matanga place ezali ya on moni donc programme eza yangwana donc semaine auto bande à lundi. Si avant ici la vendredi programme nyo sur Rosala to remercions pe na tout le la vie pa na yo donc pour batubaye ba programme ndenge Rosala pour batu mingi bazo tout na matanga za donc deuxième chose ils a problème il y a ba cotisation bon to mekaki leur papa maman Marie Claire adjointe mère a pesa ki salle na Grigny donc il y a gymnase wana to mekako tamusa moi cahier. Bon, tout le temps, c'est moi qui suis responsable de ça jusqu'à présent. Donc, il va tout vraiment baser dans bon on peut s'attendre pour non ils a brisement tout ça là moi non c'est mon boyer parce que donc tout juste donc matin les agi neti na salle samedi ba confirmer biso pour na salle donc vendredi neti salle bazwa ki salle ce que ba to samedi yango ba bazarki ba mingité donc bon bima kaka so ki 120 $ euros dans na chèque mo ya 20 $. Mais ce que balbaki non que tous préparons bien mutu nyonso aza na cotisation na pour na pesa pour na papa pour na matanga na ye donc to pesa numéro biso toza ba responsable ya makambo na joint mère donc il y a Grigny maman Claire donc na maman bébé ba to baza responsable donc c'est ça. Voilà, alors tout si na biso donc ça dit tout le gouvernement vraiment bazo qui charge maintenant makambo yo déranger te na makambo to non te déranger vraiment te parce que quand même Papa Noël ezaki avant coup makambo donc ezaki makambo pour et umeli parce que président Mutu alingaki quand même Papa Noël asa ikoni munene donc jamais président zangana ba membre gouvernement oyo baza ba yebi Papa Noël donc il na batu ya Braza ba président Sassou ba président Maurice Nguesso
bato belé ya Gabon bato belé ba Papa Noël a beta na parce que sur ta biographie Papa Noël ils a blaguité donc au monde yo non que banzembo na yo donc beta marati lelo c'est ça ya ngona moni eloko etabaki mais quand même ba moni que non que ceux qui balobi que non ba zela kaka makambo ya guerre donc pour na Papa Noël ils ont kende mabe ya ngona la décider nzoto pe ce c'est faut ba akunda mape mana mboka bako connaît pe maman na place azali ya ngona moni to sepeli to kumisi nzali bakune na Kinshasa na nécropole donc na nécropole programme ezali au sein peut-être na Paris du peuple bien na nini ko ça makano masone sikor kiti donc baba yo za vite fait parce que umeli ti ba le 15 oui ouais donc ti ba le 15 ndenge pour Rosala donc tout le la vie Rosala bien pour na bilili Rosala pour kutango donc Rosala donc biso peut-être semaine prochaine ou bien semaine okuna mais toujours s'organiser na makamuna na salle na streamer na moi bato amela moi ba ji ba na Paris mais toujours compter min salle za na Bagnolet donc ya munene oyo place ba lela maman na biso ser na biso maman génie bongole donc na côté ya Bagnolet wana donc faire na biso José Mutombo donc yemtu apesi aibani na mundelo wana mkolo salle za 3 salles donc ya wana toujours s'organiser nango quoi. Voilà, alors, le basso que Zani et puis sur le Pessambote, tout ça, le message est déjà passé. Bon, le basso que Zali, toujours remercier le gouvernement, quand même, na Oyo Asali, on a tina na papa, quand même, ba négligé été. Tout l'anda bilobela, le bela ya batute, ndenge peut-être moi, na biso mora le kaki, azako ko papa Noël allait. Bon, amela moi, ba maramnae, donc, adokaki parce que na niveau qui non, qui a mon qui peut-être corps à papa zo, mais là, yama peut-être à section à lobby et ya bakité azoza na contact na bisote pour tout na nini ezoleka a passer le message moko et déranger ki bata gouvernement et déranger ki batu trop ba benga biso bolimbisa parce que azaka mwana donc ya sala ki mabe biso to tindaki ete mutu moko tindaki ete asala ngo na ndenge peut-être azaki donc na émotion na ye ndenge amela be biloko na ye donc pour ça ki alo babilo balo ba meto gangela ki ye bon batu pe oyo bazo passer ba média eza pété ba déconaki na ndenge ya niveau ya ko chola Papa Noël ndenge batu musu balobaki neti venanga mbetenge Joël donc na batu mususu donc ba kechu batu mususu balobaki ka pona ndenge ka ki ko réseau mais la souci na bango ezaki non que Papa Noël kon munene donc akundama eza te ki batu interpréter ngo te ba choli Papa Noël ba fingi te jamais ba ko négliger mo icône munene le roi Papa Noël. Donc, Nzambe, Dieu merci, quand même, Makambongo, et comme Inasuka, donc vraiment, tout qui est encore, à qui nous condamnaye. C'est ça. C'est ça, ouais, na pesi mbote, et pas, bah, tout, oyo, bah, yabiso, na pesi, vienangai, quand la machine de guerre, de ba soda, oyo, mado, mobuto, ba noko tia motema, oyo, abina, tia motema, nangala, ba béret rouge, ba béret vert. Donc, via Zali, quand même, gouvernement, ba sollicité, pendant Canada, l'émission vient, abandon le bamakambo azai grand esprit donc alelaka eloko moko ke non batala ba soda o bazana Congo Brazza batala ba soda baza par-ci par-là donc so basangisi bango donc ozala pe so moko ya bien biso o toza basaga Nzambe toza toujours pour na soutien na bango na prière pour eloko l'équipe prière et renverser pe ba makambo belé ya mabe oyo mungu na préparer mais eloko mo na biso papi frère Papi Gen makambo Congo. Donc Nzambe na minute ça si azui note a obunde la Congo donc makambo le kakanga dacho na ozo biso tant que prophète je suis le fils biologique et le fils spirituel de la porte Tambulkoki Nias Némi donc na pesa ba prophétie pour na Congo et kokisama ti le so bokoti na Kazarema na 2002 na 2009 donc na lobango makambo ya Congo oyo ko salama donc batu bakozala étonné déranger monde et puis parler na monde de miracle Nzambe bakosala donc lekela batu donc batu ba comprendre te na ta moko donc makambo changer donc ya bitumba oyo donc victoire eza toujours na ka peuple batu bazala vraiment bouleversé te mais eloko nde batia ba moyen ba soda ba bunda batia ba moyen lokola ba soda makasi baza awa donc ba solliciter bango donc biso toza na pona soutenir bango na ba prière na ba adoration. Donc, il y a moi, na pesimbote pas il y a Julien, donc mon konzi il y a ba réfugié, donc il a toujours que soutenir les bateaux na makambo Italie, ba papier, makambo Italie, ngunda,
donc aza toujours en personne soki moto aza na besoin ya ye sika a sollicité napesi mbote epai ya icône de la sape Patou Kapangala napesi mbote epai ya donc mwasi na ye mama Ani napesi mbote epai ya père na ngai spirituel la porte Tambulukoki Ignace Niemi papa tozoya po azotuna à chaque fois makambo yango tozoya cette fois-ci c'est bon nzamba sali tozoya na corps donc linga frère papier tuni donc le 15 okomate tozoya donc eza ya sir mbongo sepesami na pont funèbre makambo tu po souci ya batutu ya kine ezaki yangwana donc napesi mbote epai ya maître Chington oyo azali responsable oyo ya muneno asimba papa na kati ya poto wa saile même orchestre mobali ya mama bébé Bukunda donc napesi mbote epai ya Patrick Bakale napesi mbote epai ya mama Douceni Lamal Male donc nakin napesi mbote epai ya mama mama biso Mundele napesi mbote epai ya mama Moseka donc napesi mbote epai ya batu nyonso oyo bayebi papa Noël bana nyonso association Barumbu et puis sans oublier mama oyo asalaki musala vraiment oyo lakisi bolingo na zaki nango vers papa avant donc ti nasuka mama Claire oyo adjointe maire ya Grigny vraiment mama nzamba pambola koba toujours na motema wana nzamba omemo musika na musala na yo ya politique. Voilà. Donc, merci. Na bandeko bolandi biso, je crois que message yokani tozana un problème très sérieux encore na mboka mais doit ça kofa déjà kala faut quand même papa na wala za quand même icône il faut akila ko pema penza na kimia. Donc botina malamu je crois que makambo on sala manabi ki équipe Tolo Belavi ozana ki chassa kuna bako to relaxer bino comment ça va se passer. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Allez, bye bye. Maman, Okoso Sekate, Bachiri Apoto, grand prêtre mère Chantal Grâce Bafoka à Paris. TMP Info Automatique, Jérôme Condé, Bendele à Genève. Feli Momengoe, Prince Munda, Yoka. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto na kokate bomwange lekio mekana no mekola mama chéri na butu na loti yo